Voilà, va bien. Ça va bien. Tu vas refaire bien. On va pour ça direct. On vient. C'est vraiment bien. Donc, je vais partir mon sang. Si je vais couper. Ok. C'est bon. Maintenant, le sang est bien. Je continue de dilater l'eau. Comme ça. Comme ça. Donc, on se ma conserve. Comment le coco. C'est le coco. Pas de très bon. Vite, écoutez. Aussi, voilà le mariage. Papa, moi, c'est quoi le spectacle aussi, ben, moi, je vais le malade. Le coco, c'est que je veux voir. C'est le coco. Olha, né? Vai na olha minha mãe. Bon. Bon. Papa, pour la traiter, vous rendez la petite là. Rendez le cœur de son bébé. Moi, je ne pas compris le gars. Yo, maman, va aller, yo. Je comme un gars, comme un gars. Papa, il va faire si la content. Le coco. Est-ce que dans ma lave, on peut apporter dans ma salle? Je ne sais pas pourquoi vous dites. Donc, vous avez découpé votre cœur. Je pense qu'on veut que je sois. Donc, je vais te dire, on est devant le dans tout cas, donc, c'est comme ça.
yango tika na oloba oloba te right utatu te eyebana te basala sisi makambo ya sira nde matata oyo atira lettre esi tondeli je pense que sili na ndeni ekati eyeba basu te donc la sira na résumé ka makambo alobi émission la sira na lobi keno na libala badivorce eza mpo ya kosibana malongi eza te azobeta lisolo likambo kosibana na libala bapapa bosalisa bamama bajete bosibana bamama bakati po wana eza mwasi alinga basibela biso basi nde nzambe asala biso asala biso kifo basi baso makasi masia biso soni tokoloba te biso tobalaka na olobanga te na obangénéral nde basi bakendaka ndaka mabala kala bandolakisa bana nde kosibana na libala avobala tata mwasi na bino soki mama kolutu soki nani akozwa yo mwasi akoti na chambre matio na mbeto alakisi yo nde basibana na mobali abi mwana ntango kiobala mobali yano te mwana kokomo te siba mobali yo mwasi balusa ye binila ya miziki likwa mbeto mobali akoma zoba bato ya mokili bakatisa kosala mobali na kisi nzoka kisi te kisi eza kosibana mwasi ya oyo babeli mwasi fayeba kosibana lelo oyo biso kosibana basi ya génération ya biso tokoma kobala natiaka ato mpona osala émission balakisa biso elomo te obali bokutani na mobali bonjour bonsoir bolingani fiancé boke na libala oyeni bala momba moko okanisi ke mobali ke fosibe normal non na libala il faut chercher ba stratégie pour faut aussi baka mobali position monde ka olengo banda bo bande position ya papa na mama ya olala noka mobali alemba pe mobali akomoka na mokolo mobali mala oyebisa akoko otika neti matana keka bakopine kuna bakopine bazo bapesi esipai bapesi etelema papa position otelema epai balobisi ba biso tofandeli yo epai yo ofandelaka mobali te ofandelaka kiti opango so ofandi mobali ebi nde bafandelaka te nga la sira na ya mpona kolakisa no éducation ya la vie te mpo nga la sira bokokondane nga bolobi o sira na loba babétise nga na banda bémission babétise kala facebook na naza bafacebook ata sande bomona nga boye na bapage ya facebook plus de 40 bapage ya facebook na ngeni eza ya lelo te eza soki ya combien d'année soki boke bomona bémission oyo eza etonda mpona oloba teke na youtube na ye na mopepa bétise non avi nanga na banda bétise kala ya pe bétise te eza ote ya vérité kokoma bétise jamais nga la sire na banda bétise eza bétise te nasalela bapapa bémission aussi banesala buzz na facebook ya oloba te poza jour na olukami émission natiela bino nso na mona na teya bapapa nde fo basiba basi eza ya kala nza elongi na bomona ke vraiment tout cas franchement la sire nazalaki plus jeune que lelo donc eloko na bandime na ye na youtube sika na pourquoi non naza na basujet mosusu te sujet nange ezaka ya bétise sujet nange ezaka kosibana nde wana domaine nanga donc la sire eloba bie bozoba boye te domaine nanga na sens teya ata na sens asolo esali te totika blague lasira moni na moni nde ti oza olangwa émission bokipa lasira amemi masanga yoto avaya ose émission bababeti titete namela masanga bandeko latibi kamera koza naolekisa kamera ese kata directo mweke mosusu baza facebook oye na otire na youtube youtube abase respecta
C'est là, pour cette conséquence. Ti émission te, nakokata émission te, nazali na koba makambo ya si wana te. Nga tuka bato ya YouTube bazwanga rigueur te mpo bobimisa nanga. Bato kutu bawaya ya YouTube te, ngai naza mokonzi ya te ya kosibana. Na mokonziama te ya kosibana mpo na banda yango kala. Nakota na profondeur nayaka te émission ya kosibana na oloba na soni. Non, kutu kosignale bavideo bosignale te mpo eza vie nanga. Omonaka émission nanga kosibana nazosala yango original. Ata soki moto oyo lelo otriche nga émission ya kosibana okwa te mpo nga nakubela ngo. Émission na na Facebook na ndoya bino bavideo bongo na Facebook video wana nati bato mosusu bareconnaitre video yango esala buzz etambola Facebook mobimba mpo bapapa babetelanga maboko basopelanga bana bajete les fleurs babela sirene mosape ya sirene sexy ya solo oteyi biso bapapa toshali toke kosimba bato ya biso makasi nalobela bapapa nasila jour yango olangwaka te bémission na namela te pourquoi naza naturel omondi naza boye naoloba naturel makasi otaka te émission nake nazali nango olia nga asala bémission osi bana aire nyonso na ndosa kuta émission na mbeto nga nasuka kote bémission osi babokwa na sire nga matela yango tiko mbeto youtube nakomi kalme me namoni ke esimba te kalme na wana okwa yango sur youtube respect eza ya youtube nga asire na amona okwa yango te omisana boso bano na Facebook omobi na youtube eleka te youtube bamama libala nde baza bato baza kose respecte na balive la sirène respecte toi oye na mondo ya respect koma motu zonga motu makambo na yo fe mpo komelela bato te ebonga na memi oui mpo malema okoma déborde na bémission kosibana na odéborde te parce que bapapa nde baodéborde poto bapapa azosiba bamama pe te mpona yakoyebisa bana bino bamama so olingi obala benga na tata mwasi tata mwasi eyaka na bamama kabando olakisa basiba mbali ya olakisa biso kosiba ngo tosiba na mbali ezala bongo te ebo ezala ndeni wi koseka te mpo ngani nazabe nasimbi kamera mena bouge te émission kosala mpe alabengamo nkolo nasali live te na lemengwa nakomi kaka fini na ozongela émission nako bandelela bino nga moko na video na explike ongi naza boye coach obenga coach ya kosibana na youtube ya nga lasila mpe na coach ya kosibana number 1 numéro 00 naweli na moto te nase na concurrence moto te mpo bino moso botali bavideo nanga baannée passé bo bawela za raison naosongelaki coach nanga osibana en tout cas bokotamvula nga te mpo eza mosala nasimbaka bapapata maloba nanga monoko yango balobaka na français monoko nanga nganga ebongo nganga eza français esangaka kaka bongo tala tokati na ozongela émission nga moko ya live na explike bamama kifo to apprendre kosibana mpa batata nasi mpo mibali na biso bakomi osakana bino basi ya libanda bakopini o botila mibali misinga bodo bofungoli ngai lasira na oyela bino na ovandela opaya na kiti na explike bino tozwi bino solution mibali na biso bandeko so kolakisa biso bato bana ndenge basibana na mbala mpo toyeba ndete kosibana na mobali basa na bato ocomporte bozanga lasira na oyela bino bon affaire à suivre wana kindoki osibana mpe ezala yo bate ok au revoir et à la prochaine bye bye